Allô la Chine, allô la Chine, allô la Chine, allô Kaini, allô Kaini Mokondi, allô Kaini Mokondi, allô Clark Donovan. Tokomesanaka na kombo wana Clark. Voilà Kaini, en tout cas, na félicité yo parce que, pourquoi na félicité, pourquoi na sali émission yo pour na félicité yo parce que opesa yenga balarme aux yeux. Balarme aux yeux wana opesa yenga. Nathalie live na yo na jardin. Nakenda olo na basalade na banini. Nakenda olo na basalade. Après namoni téléphone nange eleli. Esali bring bring. Nathalie boye. Ah, Kaini aza na live. Mama, nzamba pambola yo. Apambola yo okende likolo, okende liboso, okoma. Pour profiter na succès na yo wana, don na yo wana nzamba apesa yo, na façon na osalaka makambo na yo, na ndenge oyo baninga bapesa yo merci na bapesa na mbwa, me nzambe sikoyo alobi il est temps sikoyo profiter nango. Na Karine eza te parce que nazokumisa yo, nazoflatte yo te Karine. Naza bana mikolo. Naza bana mikolo mama. Dernière fille nanga aza na 15 ans. Donc na koko flatte yo te. Nazo senga yo eloko te. Et puis yo pozo senga nge eloko te Karine. Ezali kaka injustice o basalaka yo. Yango wana nga na ndima na nga na ya kolobelaka yo. Obenganga te. Omonanga te. Nga pe na mona yo te. Nga pe na benga yo te. Nga moko na poni na lobelaka o Karine. Osenga nga pe te. Na lobate po osenga nga Karine. Nga moko na pona na lobelaka yo. Même soki lelo ba humilie nga. Même soki lelo ba finga. Mama, motema oza nango na kodefa ngo yeze eya epa nanga. Message nanga oyo Karine euti na motema nanga. Même soki bafingi bana nanga, bafingi mobali nanga, bafingi mama nanga, bafingi papa nanga, bafingi bandeko nanga. Nalobaka libota nanga mobaso bafingi bango. Nazo sengaka odefisa nga motema na yo Karine. Nazo senga oka odefisa nga motema na yo Karine. Parce que motema na yo wana ezali sanduku. Ebombaka makambo ebele. Na kolinga pe naza na motema neti ya yo pona bombaka makambo. Na kosalela yo ba émission Karine ezokolisanga. So nalobi ezokolisanga dans le sens quoi na esprit ya komona makambo ya mokili ndenge ezalaka. Mais na esprit na mbula naza mokolo naza mama. Mais kimokolo eza teka pona mbula Karine. Kimokolo eza pona mbula te la Chine bana mama. Ezali esprit. Parce que Karine aza na mbula moke me aza na kimokolo ya esprit na nzoto na ye. Ebele ezala biso ba mama, ezala ba tata, ezala ba leki, baza nango te. Ba miso baza nango. Mais ebele tozo zanga. Mais kosalela o ba émission Karine ezokolisanga. Ezokolisanga. Et puis emonisinga makambo ebele. Et puis ezo continue komonisanga makambo. Ezo continue komonisanga makambo. Gauche droite, gauche droite. Na bato ona yebaka te nazo yeba bango grâce na yo. Na bato na bengaka bango te bazo benganga grâce na yo. Karine ngai na opeso kaka bénédiction. Continue ka na caractère wana oza nango. Na kanisi soko ozalaki na caractère te na vie na yo mais aussi ozali ya kokufa. Mais caractère oza nango ezali caractère ya méchanceté. Eza caractère ya kozala na esprit ya nzambi. Yango wana oza nango.
mais soki ozalaka na caractère ya esprit ya nzambe te oza ya kokufa, mais oza ya koleka. Parce que ndenge ozalaka boye basi batanta yo, basi basala yo tentative de suicide oyo balobaka bango mo basaleli yo mais sans yo oyeba yango. Nga nabenga yango tentative de suicide. Basi basaleli yo yango, basi basaleli yo, basi basalela yo yango, basi baprepara yo liwa na yo sans oyeba. Mais comme yo otambolaka na kati na motema na yo oyebi nzambe na yo ke oyo nyonso yo osalaka Karine ezalaka ya bosembo, yango wana oza sauvé, yango wana banzela na yo efongamaka, yango wana bato oyebi bafami na bango te Karine, oyebi bafami na bango te, yango wana bazobimela yo na nzela na yo. Mais bao wana babimelaka yo na nzela na yo bazali ya bato ya mokili te, eza nzambe, bazali banzelu ya nzambe. Nzambe nde moto apesaka bato wana bayaka na vi na yo, ezali babenediction na yo osalela bato. Yango wana omona biso bamama batata oyebi biso te to bizobimela yo na banzela na yo, ezali makambo oyo nyonso osala ya malamu Karine. Yango wana ezozongiselaka ovandi na okabo eku de fi moto azobenga yo oyebi ye te, omona ye te. Karine, ezali, c'est pas donné à tout le monde Karine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Même nga mama fashion mutu na olobelo boy nazwa nanu mutu akabela ngai te, à part mama Mylène Monje na ndenge nakutani na mama Ana. Aba na tie famille na nga na kati te, mais nalobi ka na baninga moto na kabela nga te. Mais grâce na yo nakutani na mama nazo kabela nga. Ebongo Karine nakumisa yo te. Nakutani na ba mama Shako, ba mama Pauline Shako, ba mama Nangolano, ba mama Yvette Matondo, ba mama Patricia, ba mama Scolatique Infini AZ nakutala na yebani mama bato. Donc na yebani po na yo Karine. Mama fashion ne bandeli babana ekoloba kinga naza congolaise à Kinshasa te. Babana obenga nga naza infiltré. Ozomona Karine, mais lelo nzamba afungoli bango misu balobi ki mama wana aza infiltré te. Babana obenga nga ye aza congolais Brazzaville. Et c'est vrai naza congolais à Brazzaville parce que babalinga kuna. Babalinga c'est normal. Tango mobali abalaka mwasi akoma na nationalité ya mobali. Et c'est normal. Mais Kaini nazaka 100% congolais. Maman nanga congolais, papa nanga congolais. Ya RDC. Mais Zairoi aza mutu moko soka linga dénigrer yo jusqu'à na linzaka na yo. Abandi kokata olinzaka tia kati yo suki. Soka asisi kokata osuki atoboli yo misu. Soka asisi kotobola yo misu akati yo matoi. Soka asisi kokata akangi yo munoko. Donc makambo na nyonso ekufi wana. Zaiwa lingi bongo congolais. Mais Karine na côté ya caractère na kopesa conseil te. Na opesa au conseil kaka zala kaka ndenge ozalaka Karine ko changer te. Zala malamu na bato ka ndenge ozalaka malamu na bato. Koko nanga mwasi aloba nanga mwana zala malamu na baninga okozalaka bien na vie na yo. Mais moninga oya boyo Karine boya ye, moninga azolukela vie na yo ebeba boya ye, surtout na ndoto soko loti moninga wana sambela lisusu une fois deux fois soko moni lisusu boya ye. Loba na nzamba lakisaka o bato o balinga ko sincèrement sincérité bapesa ko vraiment bolingo ya vrai. Bavanda kana moninga so o azopesa o un plus. Moto azolongolo moins ça sert à rien. Ezala mobali.
Ce qu'on va na mobile azo peso, azo bakisela o, azo longola o, moins ça sert à rien. Ba vanda na couple ce que o kuna pesi 1 plus yo pesi 1 plus ibale zo mata makambe zo mata. Mais ce que zo vanda na mobile azo asala ka o vina o ka moins libala wana ekozala malamu te. La Chine so lelo na zoloba parce que etouchenga. Nathalie Karine na live balame salinga. Mais Karine opesi nga makasi. Nazalaki kaso nazo mona makamno nazo lela. Mais na bandi ko kemba. Karine na vi na yo mutu aza pembeni wa amona pasi. Surtout ka mutu akolobela yo, wa azo défendre yo. Ezala na butu ezala moi bandoki baza. Mais soki oza na esprit ya Nzambe te bakoteli yo. Mais Karine kende liboso zalaka na Nzambe na wana kotika ete. Parce que Nzambe wana le Père Céleste, notre Père Céleste, alingi yo makasi ndenge yo moko lobaka. Continue nango. Musala na esalama malamu. Zana ba mama balingi yo malamu. Ba mama nyonso, ba mama bana membre, ba mama autorité. Zana na bango bien. Ndengo mesana ko zana bango bien. Mutu akosa ote. Famille pe ko salo mabe. Mais baninga misu pe ba ko salo mabe, mais baninga misu ba ko salo mabe te. Mama ezalika mama abimiso na libumu te Karine. Mama ba mama adoptif bazali. Mindele ba adoptaka bana na bango. Ba bota bango te me bakena bamboka biso ba ko adopter bana wana. Ba pesi bango pe bolingo. Ba kutane pe ba mindele biso bazala ba mbongo batikeli pe mwana wana na héritage wana pe ba noter kombo ya mwana wana a bénéficier na mbongo wana. Ndengo mona Chirac abota mwana moko me adopta mwana. Donc, biso ba mama to adopta yo. To yaka ka pona to na loyenge te. Na yebi ke ba mama misu ba yaka na loyenge te, ba yaka penza ya bolingo. Tala na mama Yvette Matondo. Landa émission o kotaki mukolo wana. Après yo mama wana aleli landa émission wana Karine okoyoka. Mama Yvette Matondo aleli inconsolable. Maman Nangolana aleli inconsolable. Donc Karine, ba mama balingi yo. Ba papa pe balingi yo. La Chine mobi ba balingi yo. Bana mama balingi yo. Ba mama autorité balingi yo mama. Toza wana te poto ya ko sala yo mabe. Non. Tala fan. Soko za fan na mutu. Ezalaka ya makila penza. Ba misusu basala tatouage penza ya fan na ye. Neti ba Johnny Hallyday. Zala fier na yo mama. Ndengo zalaka fier na la Chine. Merci. En tout cas Karine na pesi claque. Yende. Karine ozo ningisa monde. Na ebite soko ozo monango. Ozo ningisa monde. Na lobi ozo ningisa Europe na Congo. O balobaka succès sans sèche. Mais bango kuna bazo kufa ne langa. Baza na saison sèche. Malobe sili bango. Ba misusu balati nchanda. Na kati ya Europe. Oza na Grèce yola ta nchanda. Mama leka lekaki awa. Papa leka lekaki awa. Isala makati. Nchanda balata kangoka na plage. Mais na pantalon ezalaka te. Yo jeune fille folata moi babenga ngo bareline moko oltie moi ndenge yo moko baka moi slim moko botie moi balerine moko ou moi basket moko ezo sala ja. Yo ko lata nchanda mama leka lekaki awa.
bato aboye jamais koswana na bango Karine. Tikelaka la Chine. La Chine baza toza na musala. Chaîne nanga ezali 100% la obalobaka 100% Karine Mokonzi la baronne autorité morale. Shaini. Après na lobi Shaini, ba misu ba obenga Kaini, nga Shaini. Mikolo na obenga Shaini. Oza fin Karine. Eze sengo ya ba mama na ba papa. Elo tolukaka yango wana. Continue musala malamu. Mukolo wana okosala okoyemba na claque yemba mama losa mongongo lokola bana bangala. Nga mona mungala nazali pasa ndenge yo moko lobaki. Mama fashion atika kalikambo no que tu sois na ya vrai olobaki makambo ya solo na koki ko bengo même na ko benga même oza voyante. Naza bongo na normal na tika kalikambo no kite est vrai. Naza vrai nzoyi penza. Voilà la baronne. En tout cas, bonne soirée. La Chine mobima. Bonne soirée nabino. Banama bonne soirée nabino. Maman autorité. Bonne soirée nabino. Bisous bisous. À demain, c'est ma façon de notre officiel. Bye. Mais la Chine, eza moi résumé na sali yango parce que et touché ngai yango na sali résumé wana. Na sali yango pambate. Et touché nga makasi. Ciao.